kopotabo ete. Yango na sabino ke ba riche ya Congo baza malonga te. Na ba ministre, na ba président, baza masutukela. Kolia na restaurant comme la champagne, c'est rien. Moninga koufi. Soi-disant, oza na problème na Karine. Soit na ba neneya, oza na problème na Rafine te. Rafine sa koufi. Ato komi na restaurant. Baninga ba osa la live. Bomba image na yo. Olia kate na ndaku na yo. Biloko o yo matela ki. Na live wana. Na ba champagne wana. Champagne wana. E sambwa pa ba Camerounais. Na ba feti nyoso. Champagne o meli wana. Yo monyango grave. Bate bele basala ba trafic ya ba champagne wana. Oza mutema mabe. Ata batu baki koloba yo, baki kolobela yo. Yo boaki pique. Baninga bazong si pique. Qu'est-ce que ça a à voir avec Rafine? Yo faut garder ce qu'on a sur la penza réellement na Rafine. Olanda Karine te. Pour guerre na ona Karine et banda kala. Ça n'a rien à voir avec Rafine. Pourquoi un tel comportement? Pourquoi un tel comportement? Si yo za na Angleterre, oyo tela kabaninga kiti matin midi soir. Tango matisa qui est na live na yo. Toi vraiment tu es la dernière personne que je citerai même pas de nom. Parce que plusieurs fois j'ai essayé de te donner un peu de valeur, mais je vois que ça ne sert à rien toi de te donner de valeur. C'est pour ça des gens qui ont été des fanatiques de Karine. Même si elles deviennent autonomes, ça sert à rien de les valoriser. Toute personne qui est sortie de Karine, toute personne qui était au moins un membre, ça sert à rien de leur donner un minimum de valeur. Parce qu'elle va t'encourager aujourd'hui, demain elle va cracher sur toi. Tu sais même pas le pourquoi et le comment. Mais tant que matisi mutuna live, na verre à champagne, verre wana pe ba verre à champagne te, ba verre ba meela ki wana. Ba bar mususu champagne ici la valeur. Champagne équipapé endroit sika boza. Okeka na endroit ya ba kwanga, ya makemba, ya tilapia, ya malangwa, ya makayabu. Mais attends, on met la champagne. Ba restaurant na biso ya ba congolais. Et si ça ka champagne valeur. Valeur pe bongaka ozana endroit moko 5 étoiles. Obuzuma coupe moko ka ya champagne. Et valoriser ngo. Mais quand tu bois les champagne na ba restaurant ba matongé, restaurant ba des environs. Les environs de Bruxelles, là où on mange les mêmes plats à 18 €, à 20 € les plats. Mais moi, je suis désolé, hein. Moi, je suis désolé, hein. Y'a on Sarabino, na Congo, na kit, na poto, c'est différent, bande konanga. C'est différent. Nandenga mabete. Comment de telles images peuvent circuler sur les réseaux sociaux? Oh, balobi que naza camarade na été, nga naza na matanga te. Mais si toi tu n'es pas dans les matanga, bandinga oh baza na live, baza na matanga, na gloire yope. Au fond na live oyo, au moni, muta koti na verre à champagne. Koko ma riche na kimukole za mabe. Na restaurant balette à lunettes noires te. Lunettes noires basta balatango pour passer inaperçu dehors. Quand ils sortent dehors, vous confondez les lunettes noires. Vous, en congolais, copé sa valeur na l'autre côté. On est au restaurant, un endroit fermé, quelqu'un qui mange avec des lunettes, qui n'est pas aveugle. Boza aveugle était. Ozo lia. Déjà qu'on lia na mesa avec les lunettes, eza signe impolitesse. Qu'on fa na mesa na casquette, eza signe impolitesse. Qu'on fa na mesa na manteau, eza signe impolitesse. Nyoso wana boye kola angote. Parce que tozo na biso bata basse cour, basse classe. Moutamayele soka comme sika batubaza, dès lors tu rentres, on enlève. Bon, moi dans un restaurant chic à Mindelete, dès l'entrée, on prend ton manteau. Dès l'entrée, tu prends ton manteau. Il y a que des aveugles qui portent des lunettes de soleil noir pour protéger leurs yeux. C'est pour protéger les yeux. Ce comme on est moutou, n'est-ce pas congolais, tu as ta lunette wana, et ça, civique.
des inciviques qui se comportent de telle façon, de telle manière. Ça, c'est des comportements de nouvelles riches, de nouveaux riches. Nandenga mabete. Mutu nyonso okima matango yo, akimi Karine. Parce qu'il y a matanga Karine te, il y a matanga Rafine. Au solana Rafine, oza YouTubeuse, oza mutamaboke, oza natana yo, kende matanga. En dehors de ça, okimi matanga, okimi Karine. Moi, c'est tout ce que je dis. Okimi matanga oyo, okimi Karine. Mais attends, ça n'a mabe, hein. Mais na sujet oyo, yete mtabimi mabe. Yaki na ye, a expliqué que na benga ki na WhatsApp. Na zui mutu. Mutu nga expliqué nga boebwe. Ezaf mutu no sabima na réseaux sociaux na makamu na ye. Yango nga na zaka logique. Nga toze nemi na nga, na likambu na yaka na logique. Mais na réseaux sociaux oyo. Ba mitema mabe baze, yango batu misusu longi nango batu misusu foko zana bango na fourchette à moulaï. Même si vous parlez bien, il y a des gens qui vont se retourner contre vous du jour au lendemain comme ça. Il y a des haineuses. Batu misusu ba kola mabe na vie na bango, bazana ba blessure intérieure, ba kola tsango bino. Il y a des gens on a vu faut pas qu'on ba camarade na bango. Pour atabo ça ni connaissance. J'ai bien précisé. Ni camarade, ni connaissance. Il y a des gens qui ont des blessures intérieures. Moni bato ba limbi sa pamba pamba. Eza bato ba koli na bango na joie. Ba koli na loyenge. Ba koli entouré na batu. Et si ka makambo yaka tous les temps. Ba soigni na tongo ba bongisi na butu. Batu wana. Basa na bango na vraiment na ba sauvegarde te. Mais bato ba kola na ba haine. Ba kola ma bé. Ba kola na ba famille moko ba rancœur. Ya ba rancune. Bata bongo si tu fais connaissance avec eux. Ato sali likambute akwaka ko clasher yo. Ato bozana problème te akwaka ko lukelo problème moko be de match vu. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Bata bongo bo approchera bango te et bo mona bino nyo sur na réseaux sociaux. Yango batu misusu bandeko bino mo bo pesa batu raison pour na Karine. Karine aza mutema mabe kande bolobaka. Mais na miswa batu bino mtubo tinda ka batu ba keno linga ye parce que ayaka ko jouer na bino. Et si ka bino botiaka rancœur, yaka ko tiena je m'en fous. C'est vous qui poussez les gens pour ba wou et si ba kufa. Bino mtubo la musaka ba wou wana. Oye si ba koufa. Bola musabango pourquoi? Parce qu'elle sait jouer avec vous. Et si Kabino Boaka Rocha haine, Kanda, elle vient pas comme ça. Elle vient pas comme ça. Encore une fois, elle vous démontre ça. Donc, Nabino na ye, à l'équipe na mayele. C'est pour ça, c'est la seule personne avec qui n'a ça la rando. C'est la seule personne avec qui elle m'attaque, je l'attaque. Le reste, je vous calcule pas pour Baba Zoba. Le reste, attendez la keboe, botila nga ba kiti, boya koloba, na calculer binote, po boaba zoba. Boaba zoba, bokasa bozana feeling, bokasa bozana vice. Vous n'avez pas du vice. Vous n'avez même pas ces petits trucs-là. C'est vous qui faites que elle ressuscite. Même ceux qui moutoya bomiye, intérêt, c'est vous qui faites que ayaka sait quoi. Parce qu'elle sait jouer avec vous. Là où vous êtes mauvaise, elle vient, elle joue avec votre truc. Elle vient montrer aux gens que oui. A koko zane ma bena au fond d'elle. A ben banana batunyoso. Mais elle sait comment se rattraper. Pendant que Bino, bozak sapena ki mundoki a solo. C'est la première fois na mona ke muta koufi, batouba me la champagne. Batu soi-disant, neti nga soki camarade nanga koufi, ata batu bazwa ko attaquer nga, oza camarade mabe, na kwa ko laksa champagne te, na ko tala bato ba ofinga nga te, na tala relation na zaki na ona muta kufaki. Même soki na matanga na binemi baza, na ko tala binemi te, na tala muta kufi, na bino tuna ba gloria, na bino batu tubo oloba, bo ba mbendre. Onga na bimina nga, onga na se retirer, bino tubo komo tika ba testament. Bozela ka so muta kufi boye ko tika ba testament. Nga so ki na kufi, famille na nga, ba youtubers ba yate, na nga ebisi bino ketoko ya. Na nga ebisi bino ketoko ya. Onga na lingi cotisation te, na nga ebisi bino toko tia cotisation.
vous prenez pour des... Vous prenez pas pour de la merde. Hein. Qui vous a dit que lors de votre mort, que nous tous on va venir? Moututo akunda mandenge mon côté. Moututo azana pifo mon côté. Gianni Faye Bakounde a avec tout l'honneur. Tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est compati. Mais batama boke bele bakoufa. Bazwa pifo ya Gianni Faye te. Bazwa pifo ya Gianni Faye te. Bando ki mitema mabe ba peureuse. Na comprendre lelo que bino tout bobanga Karine. Mututu akoya na matanga wana ta obanga Karine. Mututu akoya na matanga wana te. Obanga Karine. Na tikeli bino tsko terebo ya kopupolanga. Mais makam na lobi eza makamba batama yele. Mutu a comprendre ta kwa ko finganga. Moi je m'en fous. Moi je travaille. Ce qui absence nangé monani, c'est tout à fait normal. Yango na lobi na vu 4 jours de suite. 4 jours de suite, et puis na senga qui déjà pour le 15 juin. Donc, ça va pesingate, c'est compréhensif. C'est tout à fait normal. Nous, on travaille, nous, on cotise. Nous, on a des assurances. Babiso ruto linga marate. Attends, koufi boyete, c'est pas grave. Héritage à moi, nangeza. Mais yabino, boti que la biso, testamate que, boyate, potoko yate, boamite mamabe. Na sepe na blako sa beti bino penza intelligence. Il est monté, il vous a expliqué que boami tema mabe. Bon, ebele bozana rafine lequel bio na courage. Elle a voyagé, elle a pris des risques avec ses enfants. S'il s'agissait à racheter la mort pour venir élever ses enfants, elle allait les faire. Et arrêtez bino bato bo sa ba live, bo critiquer l'État belge. L'État belge est colonisa bino. Donc, ce que l'obi ezwa bane à rafine, ce qui bazaki na base, maman na bango pesa bango, boko la kitoko. Alors, arrêtez de minimiser l'État belge. Arrêtez de critiquer l'État belge. Oya pesa bino mikanda, oya pesa bino CPS bo viva nango, oya bo viva kana ye, afute na bino bandaku, afute na bino ba soin. Arrêtez de minimiser cet État-là. Mitema mabe ba ignorant ba bourrique. Tokei, onyo soya matanga anate akimi Karine. Onyo soya matanga wana akimi Karine ba komba na bino ba rancœur na bino botika moninga kundama moninga sa kufi azali susute ye pa zaki muta munoko ye pa ebe koloba mais dès lors akufi na ye akena ye Hitler kutu azaki mutema mabe akima bakena koluke so wap mais azali quand même na batu balela ye na ngona mukilo asa mabe koleka Hitler. Na ngona mukilo azosa mabe koleka ba président na bino ya lokuta oboza na bango na Afrique. Na yango. Bokomi koluka bandoki bwa mitema mabe Congolais muta kufi na malade. Oh mundele belge apesi diagnostic. Bokomi Jean Robert Mutabomiye. Ferre abande kolota. Ye moko tanga abande kolota.